eloko nini esali pona ke relation ya Guy Moleka na pasteur Walesa ekoma mabe ekoma kobeba bien-aimé. Nana dikam oyo ya Guy Moleka pasteur et Walesa. Qu'est-ce qui se passe au juste? Namba makamunyon so bien-aimé dans le Seigneur. Vérité ezawapi. Lukuta ezawapi bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que pasteur Walesa a bengana Guy Moleka? Est-ce que pasteur Walesa à mon avis il ça ne va pas Guy Moleka? Bien-aimé dans le Seigneur ou comment? Est-ce qu'il y a eu un Guy Moleka? Peut-être que Asala na église, que Asala na ba confrère, ba collaborateur ya Walesa ou comment? Pour que nandenga lobi que Walesa comment il négligé. Et là on est poussé qui pasteur Walesa comportement a changé envers Guy Moleka bien-aimé dans le Seigneur. Tokoye ba vérité na émission na rien que la vérité. Vous allez toujours connecté. Yankoukou et Kobima na poisson. Est-ce que Makamu bandeko ezobima na église à Walesa eza ya solo? Est-ce que Makamu Guy Moleka a lobby concernant affaire ya délivrance na ye concernant pasteur Walesa eza ya solo? Est-ce que Makamu bazolo ba sur Guy Moleka après avoir retourné mission nanga ke alors ko sombongo azongela ki misala mabene eza ya solo? Et entièrement digne de foi. Nani qui sera sauvé, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Beaucoup se disent prophètes, en réalité ne le sont pas. Ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger des fruits de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Bonzambe na bonzambe lola ezo futa bien-aimé dans le Seigneur. En tout cas merci na bino nyonso bozo la na biso tika ete nzama lola amona bino pe lola ifo mwa pona ko futa moko na moko oyo azola na biso de partout ba oba soutenir émission nzama lola amona bino. Là je vois Philo Moukoya Motema ya Bivence de Homo depuis Londres, Maman Gisèle Lukelo Motema, Papa Emmanuel na Boston, na Pasteur Fezamis ya la bouche autorisée de l'Éternel na Ngamazirique, na Pasteur Joël Longo Motema, Maman Esther Longo na Londres et na Papa Nabiso notre frère, le frère Papi Kongenda Motema, Maman Sylvie Wachini na short font aux album qui sera sauvé. Festation Makas Koleka frère Papi Kongenda Mosala Kitok au album qui sera sauvé pe na maman mami Mbunga motema ya papa Blaise et Mbunga topesio mbote esiko zali bonzambe na bonzambe lola ezofuta bien-aimé dans le Seigneur et toujours na cadre informé bino na émission na bino rien que la vérité sika bonzambe et kitara maloba esimana to ya koloba kenzama boye to croyez et le soso wapi na cadre ya informé bino ko peut-être bino ba vraie vérité bien-aimé dans le Seigneur affaire
Pasteur Walesa Guimo le bien aimé dans les Seigneur. Bandeko bele ba benginga na zui ba appel ya ba mboka nyonso, ya ba continent nyonso bien aimé, ya ba province na zui ba appel concernant de Kam Oyo, ya Guimo le Pasteur et Walesa. Qu'est-ce qui se passe au juste? Namba makamu nyonso bien aimé dans les Seigneur. Vérité ezawapi, lukuta ezawapi bien aimé dans les Seigneur. Vous êtes toujours connecté na meilleur site na bino la voie céleste. Bokoyeba oyo yankuku ekobima na mpoisa bien aimé dans les Seigneur. Au juste na makamu nyonso to ezolekana. Na kibonzame bandoro musu baleli va mena ya mbape musu ba mama musu bazolela na téléphone. Bazo regretter pourquoi Guimo le Salibo ba misusu pe ba bengi Guimo le Sali bien. Au juste années, moi je suis journaliste et je fais que mon travail. Nazali au milieu du village bien aimé dans les Seigneurs. Guimo le bien aimé dans les Seigneurs lorsqu'il y a délivrance et pas pasteur Walesa après délivrance naie ngaine na yamara ye bien aimé. To poser qui est pas question na poser qui est pas question et Seigneur qui ko poser bien aimé dans les Seigneurs. Guimo le répondre qui na micro na biso que avec qui délivrance aye pa Walesa babana ko combattre Walesa bona boya moni boya comme délivrer et pendant que moment na yaki ko luka Guimo le bien aimé oh que tout cela qui est une émission na église. Est-ce que Guimo le pour la délivrance n'est la totale n'est à lobby que délivrance est échouée et pas Kabundi Walesa. Est-ce que Guimo le a bomba qui ba makamusus pendant délivrance n'est on est celle qui est délivrance et reste ezanini bien aimé. Est-ce que bandeko ba pasteur bazola na biso ba o ba yebi bible ba o ba sala ba délivrance pour que délivrance ya ndeko moko ya mwasi to mobali et réussir muto azala délivrer complètement et sengeli asalani bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que ezana ba étape pour que muto azala délivrer ou comment bien aimé? Na côté la Guimo le kate na côté pasteur Walesa c'était naye ko sala analyse concernant ba makamoyo parce que na yamara Guimo le au juste qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé entre Guimo le na pasteur Walesa pour le lelo Guimo le aya allo ba suna émission nanga que délivrance na échoué Amérique koloba onyon soa koka koloba etalika Guimo le yemoko. Est-ce que pasteur Walesa a bengana Guimo le? Est-ce que pasteur Walesa à mon avis il instant ne va pas Guimo le? Bien aimé dans le Seigneur ou comment? Est-ce que il y a iba makamusu Guimo le? Peut-être que asala na église soit que asala na ba confrère ba collaborateur ya Walesa ou comment? Pour que nandenga le bike Walesa comment il négligé. Et là on est poussé qui pasteur Walesa comportement n'a changé envers Guimo le bien aimé dans le Seigneur. To yebite. Guimo le comment il tamola mabe Guimo le nini salama ki kuna Guimo le atamola ki ma pour que comportement soit que nandenga le bike ya pasteur Walesa changé qui na yo ou comment to yebite. Est-ce que Guimo le à mon avis que pasteur Walesa azotambola bien te Guimo le ça à mon avis nini pour na le que délivrance n'a échoué ou comment to yebite bien aimé tozo ya ko ça analyse affaire Guimo le pasteur Walesa et bouger partout na yami ba petit awa na ba province ba benga na ba Brazza na ba Angola ba benga bien aimé dans le Seigneur biso to lo ba sebo solo liboso a micro na biso liboso a caméra na biso. Et pourquoi question nazomitu na bien aimé Guimo le lorsque le frère Mathieu Badioko alobaki ke Guimo le avoué ki liboso na yeke azaka na bakisne azaka na kindokine aza délivré te. Et pourquoi Guimo le afongola ki motema pona koloba bosolo te bien aimé dans les saints to la na extrême ke ya Mathieu le frère Mathieu Badioko bien aimé dans les Seigneurs. Frère Malembe bakaleso ya ba musicien o suzi balondo akena kotike pa na ye
abenga ba musicien na ba joueur muso bakena ozongo pourquoi ozondima te que délivrance esami na ndenga solo. Ah papa, délivrance ye moko moto dégager ngamona moyo na moto kindokeza papa to pena ba grâce pe to mona rapé molimo nzambe do atika biso bongo te poto nzambe azobimisa muto nzambe tanga pesa ka misa pesa na provision. Merci ngana ya biso na kazane ndokiti lelo yo gimoleka ndenga za za empire. Donc yé moko gi récompense na eza combien il faut pas sombela yé le parcelle à 60 000 $. Et puis il faut pas sombela yé jeep il y a 25 000 $. Abi bo depuis pe na ke na zomo na pena eloko te na minute ngala comme ce qu'on a problème na monde na biso bal na bango na pasteur kabonzo semba solo laki tu vois, c'est-à-dire témoignage nyonso o gimo le kapesa ki na église wana eza lokuta no o asala ke pa na yo en général c'est faux archi faux pour na bato baso na gimo le kana potonga na bengi na WhatsApp na ngai ozomona gimo le kazo expliquer elingo lobaki makamu nyonso gimo le ka alobaki za na émission oyambaki na o ya témoignage ki connaît pas pasteur kabonzo wale ça tous en général c'est faux archi faux. C'est quand on pèse un an, c'est que t'as des un problème, t'es là pour tout trésor parce que même oncle a suivi ballon d'or. Hier moi je l'avais réussi à l'obaki na émission. Mon frère Tozana awa nani gimo le kaloba ni. Abi d'ailleurs kutu soit disant non ko ya nani ya suivi ballon d'or o bosala ki na émission pour a déclarer que yé mutamema ki suivi ballon d'or et pas nani pas gimo le ka. A comme communauté gimo le ka pour ni ne ba yoka il faut pas pesa bango mongo ba pesa bango mongo tabi yo ba pesa mongo lié o solisanga te abi menga pa yepa ku fade pamba yepa so ne mongo te mon frère tane to sakana kombo nzambe vraiment bon éviter tous les le ba pasteur ba comme ko cha mbongo anje po ba kosaka ba tumaka nzambe non après c'est ba sala nzambe publicité te Saint-Esprit soza nzamba solo nzamba ko tinda batu wana nazwa bananyo tipo baba obokene na ba musicien sida mbongo ebele baloba ba témoignage wana za ya lukuta papa sida mbongo mala fa de pas gimoleka motamema sida mbongo et pas kabondu waleza donc baza batu moko voilà. Tu vois, c'est-à-dire témoignage nyonso o gimoleka pesa ki na église wana eza lokuta no o asala ke pa na yo en général c'est faux archi faux pour na bato baso na gimoleka na potonga na bengi na WhatsApp na ngai ozomona gimoleka kazo expliquer elingo lobaki makamu nyonso gimoleka alobaki za na émission oyambaki na o ya témoignage ki connaît pas pasteur kabonzo wale ça tous en général c'est faux archi faux. C'est quand on pèse un an. Voilà beaucoup la extrait ya frère Mathieu Badioko oyo alobi ke gimoleka aza délivré te tinner azo prier par kabundu walesa mais to yaki koyamba gimoleka lisusu bien aimé dans le Seigneur andima ki en roté à reconnaître en roté alobi ke Mathieu azo koselaye ayebi makama chazo loba wana te bien aimé dans le Seigneur pourquoi gimoleka andima ki te ke non makama frère Mathieu Badioko azo loba eza ya solo Azelika aya robimisango lelo bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe au juste na ba makamnyon soyo? Tolanda réponse. Tout là to ta kolanda frère Mathieu Badioko ameka kempe koloba ba makamo basola na gimoleka oyo pe gimoleka zonga ki toujours na émission nanga koloba ke makamo Mathieu Badioko alobi eza lokuta. Tolanda du sous extrait OK gimoleka ya ko ça la droit de réponse na bazaki na mania du ciel. Mathieu Badioko tant on a perdu mwasi na ngai na zaki na mwa oyesengela ki fallait na bala mwasi na ko bala na botana mwana moko ya mwasi azali famille ya Mathieu Badioko bazova na ndako moko. Alors comportement ya Mathieu Badioko na yebaki yango avant que ngana se repentir na kata centre de reverse virtuel mukola liboso nga mwana frère Mathieu Badioko na telemaki na apôtre Mania toza ko solola na voiture apôtre Mania na moni une personne a un véhicule na ye a stationné tango aye akomi pembeni na biso apesi apôtre Mania mbote apesi nga pe mbote na tuni apôtre Mania oyo nana bino oyo frère oyo alekanaki na ba lekana asaka ressuscitaka bon akufaka la mukaka apôtre ayebila sengai oyo ya ayebi mais ngai na yebi ke frère Mathieu akufa ala mukate. Frère Mathieu ezali na omoni babenga ngo filolia ezali loko moza akala bamboka kuno mona ke mutu alali pongi babengi yo obimi okei babosa no kokepe 3 à 4 tout okoko kebe pona libela bon nde bakenda kanso okei okene ko bima so place mususu alors tamo ya na verso ke ya kufa la muka ngai na kutaki déjà
apporte mania ya mbie basala nzambe o bazali passé ngai na 5 mois pamba na vie chrétienne na mona ki basala nzambe bazali pe na ye na baki bon na tala bangi ba ko évoluer oyo kozala ya mabe na koyeba yango tango basololi kule sili nga na tali ka nga na yebie na perdre parcelle pour na matière wana yango pe na boya ndeko na ya mwasi na yebaki na ran ya ba technicien oyo ya misalo ya yebi wana na koyi ko bango te pour na boyi ba problème na bato mususu alors tango ya ye akuti biso na rati ya centre de reverse virtuel abandi koya kosenga ndenge papa apôtre aoti koloba awake aye kosenga ko luka moye ya ko senga bolimbisi epai ya évangéliste oyo azali père spirituel nga papa na ngai Claude Kabundu Walesa aye kosenga bolimbisi nga azali na église tango ya aye kosenga bolimbisi mutapusa yebe mena mosala nzambe abe kosenga bolimbisi toza kotala eza ba bolimbisi ya kosala ezali yani parce que le passé makambo ya salaki na ba site oyo ya lekanaki ya ndeko ya mwasi oyo ya bana ko finga mingi wana ngai na éviter na ko yeba komona à partir ya Efrem Mati alors tango lekana kiti sili Maté m'a dit ceci frère Guy nazana likamo efa to sala ngana yo mais ali affaire moko ya mwa mbongo ya ebele. Alors il faut être un peu sérieux pour Nambongo. Nabi mon d'accord pour mes alité parce que moni tant aux autres prier pas donner nzamba pas mon labiso. Jamais nzamba route à likolo ay Nambongo ay ko pesa yo. Ezaka affaire moko ko ya na intermédiaire à mutu. Okozwa mbongo wana ezali pas molio nzamba ko la c'est so musala wana ezotamwa na ko na kobanga nzambe ezotamwa na bonzambe na kati. Na yo ko mona frère Mathieu le samedi passé abenga na téléphone non frère Guy nazana bezo to sanuer quelque part na yo bon lokola naza célibataire nazanga moko na ndako na mwana ngai na bi problème ezalité okoyi koya aye koya na voiture na ye yeste ya bleu azui ngai to kei ngai na banda juste na bloc to komi ngai na bloc tant to komi na bloc wana to nous avons agi amike nazo mona bato bazo baza biye na ba costume bazo benga na ba évêque ba évangéliste bazo benga na ba pasteur bazo benga na ba kombo ebele na kipe masolo na bango te parce que ye alakisi ngai ba vidéo na ye na ba album na ye na moni que non aza muto asele nzambe banaka mais so naza komi tu na ngai mais mati ndenga na yebeli ye aza donc na ko ba mukuse azali Tintin aza donc mutu mo na ndenga na yebi aza serete aza même na ndako ne na yebaki aza même na ndako te aza kolala même na ndako oyo ngai nazo futela mwasi na ngana baleki na ye aza kolala wana ozomo aza kolala wana alors na ndako zo vraiment na valeur te tant mutaya bia ko repentir ngana yaki ko repentir ba yambaki ngai nde na FCM na fois passé que nazalaki moko na yaki collaborateur ya Edingwe oto bundisaki évangéliste Claude Kabundu Walesa tangu na moni ba frappe na nge beti ngai na yeko repentir alors tangu pende ko mati aye na moni c'est que yé pas subi biloko nga na zwaki po et pas Claude Kabundu Walesa donc de ba shoy wa ba ma shoy wana donc moto donc musique nga na zo frappe na père de mwasi na père de bana mibale mwasi akena zemi na père de ba remorque na père de mituka banda kozika même na quartier na ngai même Matia et bien combien que Guy mutabakisi oui eza titre on azalaki na yango eza titre honorifique on a na monde wana tant on a frappe na permet na Claude évangéliste Claude Kabundu Walesa ba délivrer ngai na komi mwana ya Nzambe na zibo Nzambe na tena ndoto naza utu même eza bilama musu na ta ngote otobenga bilama mabe na kolata onte pona na da frère na komi koyeba na luka chemise na ngodi na kolata ni na kozala alors ton frère Matia benga to komiana to sololi aska no gi ya na faire ici mais affaire wana to kosolanga na après azongo singa na ndako na ngai na limité les dimanches après culte aye ko zwanga abenga non les jours wana to longwe bandal abengi ye na ma campagne to longwa to ke ma campagne juste ma campagne parce que na lopango wana il faut le cas 3 parcelles au commune na lopango ya pauvre papa we ba place maman Amazon avandi to komi wana to koti na lopango wana to vandi to bani ko solo langa na frère Mathieu akoti na tanda ko batiki nga libanda nde na tikaki moi isolé libanda lokola za mwana na vandi na ma campagne na yebi ma campagne bien na bimi na nga na ke na moi sima ya ndako papa we
na moi place avec na place commerciale moi wenzeza moi mokia bateka moi babloka mike na komi lokwa ba jeune ba yebinga to yambani gimo le gars to mona ko na télévision au repentir c'est quoi donc exactement malamu ngabi merci beaucoup bandeko na mais na ye na pas passer awa to sana passer mon frère Mathieu ye ayebisinga ke pe azali moko na biso ya moko ya basala nzambe tant to koti to komi wana eloko bango ba yeko na moni liboso bato déjà bazali na rata lopango pa voiture ezaki be na rata lopango wana na yeko mona tundra voiture tundra ya bre ya pick-up ekoti un passer à Kiti wana bon na évité so ya passer parce qu'il y a un col pastoral à Kiti na tundra wana ya noir deuxième tundra egoya mutupa yeka a Kosim na col pastoral troisième tundra egoya ya blanc ya Ngambe tutu aya komiana bazo bengana évangéliste pasteur tout basali réunion na mona kati ya ndako wana na tikali na payote ya libanda wana place na vanaki tango baye ko bima bayebisinga iboye gimo leka biso eloko to bengi yo awa yo oyebaka teke Claude Kabundu alesa azali satanique yo ke ko yikune pa na yeba ke oke ko mitika na kata liwa to bengi yo to longolo na kata liwa wana biso to sito yebi ke Claude Kabundu alesa azali mutu oyo akena ko sima moto ya dragon ye na musicien moko oyo Mathieu atangaka bakomona ye na kati ya ba site oyo ya zalaki alors ngana motema na ngai nga alaki grand maître nalaki grand maître ok na mokibabe yanga grand maître mais na kati ya monde wana nalaki roi naza ko diriger j'espère na ba témoignage nanga bokomona oni na lobaka kuna ba obalandaki bakomona na maloba naza ko loba oyo na mwana ka un peu flou ba yeko pesanga mabi to kopesa yo mongo $120,000 mais ozozwa $80,000 sikoyo yo il faut que ko démentir témoignage yo ça y est pas Kabundu Walesa parce que témoignage na yo et comme si Kabundu Walesa lokola Jésus biso to ça suna bandimité bandimi nyonso balandi Kabundu Walesa vis-à-vis ya témoignage na yo donc to ça suna eloko ya kosala te poto longa Kabundu Walesa il faut que yo gimoleka okeneko démentir to peso frère Mathieu bozana et yo ka nyonso tout ton argent est ici alors comme il était déjà tard la nuit ngabi tete makamolobi na ngai oyo naza mutu moi babengaka mutu ba monde to tangi ba classe to obenga malamoko to sali affaire to signer basaka ndengo na te pourquoi na ba ebongo nazaki na kobanga omoni mutu anga sa tie mongo ne anje babimisi maloba ngo ya secret na ko contrer yango te donc nazaki lokola kaka naza ko accepter oyo bango balobi na réponse na ngai nazonga na raisonner et puis nasaki bango demande déplacement na ngai na longwa na ndako na ngai fo na longwa wana deuxièmement on a ebisaki bango oyo na kosaki bango naza na passeport te passeport na ngai ali marque ya kala il faut nazwa passeport biométrique ba acceptaki nyonso tout ba pesi frère Mathieu voiture aya kotika ngai na ndako balobi na ye frère Mathieu boko makisangani ngai na ba kisangani atoke kisangani ezali juste la avenue moko boye na ngaba commune ngaba si c'est rond-point ngaba commune ngaba ezali avenue moko boye to keina frère Mathieu to komi wana eza na l'église ya monene ali wana l'église moko monene ali wana to komi wana to kutaki les responsables à l'église wana alakite bon lokola nga na iko lukelo nyanzambe na moi l'église na moni bon problème réalité mais on a solaki dans ma campagne na komi na ba inquiétude na motema na ngai que frère Mathieu ye azali wa pipe azalo lenge nini a frère Mathieu ayeko za téléphone a bengi ye mutu wana kolo responsable ya église wana comme responsable église bazo benga ye na komo ya Eva David ça veut dire que évangéliste David tango bango ba ye bazo tanga ba komo te comme moko ba bimisaki ya évangéliste David wana azali nzoto mike église na ezali sire ngaba na avenue Kisangani mais numéro na yote parce que tokenda ki butu mais na moi so to keiboye na bi lopango wana na bi l'église wana ali l'église ali na quartier juste soko zo kene outi université ozo mata kuna siko ba bengisaki bino bokengu na kosana bon tant to komi kuna na yebite passer wana hier azali déjà à contact kuna parce que là où nous étions avec frère Mathieu dans ma campagne bazaki au moins nombre ya 10
10 pasteurs. Matin, il y a le 11e, il y a le 12e. Donc, il y a 12 personnes. Tant que sololi, na moni bango baza mo pe baza mo na mo orgueil na ndam na kati ba bo ke za kisangani ma mutu ezali calme. Alors ba yebisi Mathieu notre autre région d'église mo quelque part na kisangani awa pour na doso la makam oyo nga wana zo mona otamola na mwana na ngai ya muke wana bomona nga na témoignage ngai moko pe nazo mona mboka ndenge ezali insécurité mutu akobengo na faire moko soko niye yango ba ko boma yo tango bazwaki ngai mutu ayebaki te tango na kei église na ngai centre de vie spirituelle ba ebite frère qui moneka a déplacer donc na kometaki ba erreur moko ya makasi ya ko déplacer ça tenir compte que faut na sala na moni bongo na se sécuriser na ko zwa koyoka bango pe komikitisa pour que na longo ya sika wana to comme na venir kisangani évangéliste wana lobi na ngai boye frère Guy faut bikisa molimo na yo lana frère Mathieu ton argent est là passeport ça dans 48 heures bazo pe so passeport na mwana ozo déplacer au commandant na Brazzaville à partir à Brazzaville ozo zwa quoi nini visa ya nini ya Algérie au Salascal na Maroc comme ça obima okene ko dévoiler encore wale ça na opeza ba mensonge tia na kati pona ko bebisa ka crédibilité ya évangéliste Claude Kabundu wale yo boya kimbongo na boya kimbongo po omoni nga sibi mbongo mingi ya na sali vi na sibi mbongo ba ko proposer omongo ba sali so affaire yo ni me affaire ba pesi omongo ba tie susu batu o ba koya ko kale ba botoli omongo na au père de meilleur déjà au se sali na makamu oyo lobi na accepta ki na misu na mango ke oui d'accord na rozwa mbongo to ko sande bolobi mais tant na kei na accepta ki on te kepo na accepter makamu na mango non yebisa les frères Mathieu Badioko alobi ke bosola ki mingi ya mingi ebele ko leka oko dénoncer les pasteurs Kabundu wale ça oko ça oko dénoncer oko makame ebele o bosololi na ye pe bosololi na bande muso na poto wana bozaki na ndaku na ye na ndaku na yo ozo reconnaître te ko yambaki na ndaku bosololi masolo mo frère Mathieu ayaki na ndaku na no biki abengaki ngai photo sanui ayaki na ndaku aye na ndaku na ngambala mibale to solola inga na ye makambo ya église bo moto to solola na makambo ya église to solola na ye kaka bible to solola na makambo mosusu te makambo ya dénoncer te kene to yoki na ba audio wana ki ozana makambo ebele ya koloba si Kabundu wale ça oko dénoncer makambo ebele OK oyoka ki audio ngo na yebite so ya porte manya ayoki segio bon ezali boye bango maloba ne bazopesa nga maloba pona ko luka moya ko déstabiliser quoi crédibilité ya évangéliste Claude Kabundu wale ça maloba bango bazopesa ngai ke na détruire témoignage te temple oyo ya ngai na pesa ke pa Claude Kabundu wale ça évangéliste mon papa on appelle ça qui pas naie ndenge na ça témoignage wana na loba ke temple wana ezali évangéliste Claude Kabundu wale ça akena ko soma temple pour que ngana ko servir ye donc appelle ça qui maloba ebele oyo ngana wi ko loba na maloba oh woni ba eza plan ba préparer to ba préparer plan na bango baza maloba oyo ya bango baza ko pesa ngai po na loba yango mais ba sisa ko sisa maloba na bango te ba benanga ke frère Mathieu a ko expliquer yo ka frère Mathieu to ye na ye il a ida butu to lunga venir kisangani wana butu aye ko tika nga abina ngai bon lobi na tongo na koyeba ndenge na ko sala po to kutana ngai pe na zongi na zaki na ba crédité na zaki de mega na lukaki apôtre mania po na ko benga ye na mega ko yesa jeune papa awanga na komi na mwa insécurité ta makambo ko maboye apôtre azaki na connexion te bon unité ya ko benga ya normal ezalaki te alors na lali e ko koma vers ba 4 heures na e ko zwa appel ya sœur na ngamoko sœur wana Sandra na oti ko sola na pe sikoyo kala mingi te sœur wana abenga na ngai moleka tala frère Mathieu makambo lobi tala ezali boye keba la frère Mathieu azali mutu mabe keba na ye na si sœur na problème na été aye ko zwa audio apesi ngai téléphone na nga nazalaki na ngwana ekokaki ko bimisa audio wana te na kokaki ko bimisa yango te fale na koyo ko audio ngo nani frère Guy Moleka ozo se reprocher na elo mo non elo na se reprocher kaka que non baza groupe moko boye o basali pona
koluka ko déstabiliser évangéliste Claude Kabundu alesa na église na centre de réveil spirituel. De partout au confirmé de bosso caméra maramnion sto Mathieu Badjoka lobaki eza lokota parce que na oyamba ya lobi ke bovande pa ne bolamba bolie maramnion sto lobiawa ndeko soki ki abengi ke aleka na émission je suis au milieu du village na koyamba ye ozoba anteka ya koloba makambo sus sérieux na ko préférer soki frère Mathieu Badjoka koleka epai na yo soki abengi to zalanga na mutu moko donc to zalanga na une émission. Donc il ça la ngane affrontement ya maloba vision soit yo ya maye obengai comme ça obeng a conclure biso parce que frère Mathieu Bazoko il m'a dit ceci yé aye pour la repentance té yé ayaki uniquement batindi envoyé tant baluki kozwanga parce que omoni avant déjà na ko batindi pas bana parce que yazo batindi pas na nzama ayaki mission soko yoka nzambe moko atindi té to omoni la rose a délivré par Kabuni wale ça te ya yaki mission à cause à moi na été lokote omoni ta nzambe na oka ne totala na Bible ne ba bike nzambe azaka osakala tumio ainga tuma frère Mathieu mission na omoni ngai na bandi tata so baninga banakala gimoleka tala maramosali gimoleka tala boy na ngamu kuta ba féticher onga azaki banganga kisi bamona nga mabe na ngamu pe ba basala nzambe mususu ba ye bazo romeka ngai ba kokite mala moko la nga koyesa ngo papa na ngai oza mutu oza mobali okoli kokisa makambo nyonso mususu simba kango yeba façon ko se défendre na ba papa merci na yoki yo o lendi singa na kobana ko yeba ndenge ya ko mi défendre alors tango makambo ekomi na okaza ko pesa batu panique te na runyanga na yoka bango na komati na suka lokola na la mingi pembeni ya porte mania na ebandeni nini na parce que nyoso to nga azaka nango na partage yango na apporte mania parce que na ebisiye automatiquement tant on ça apporte mania problème ils ont relancé ça encore évangéliste Claude Kabundu walesa na bano bazola na biso de partout question mo yelinga ye na audio ntoyoki ke non yo bongola no motema to za na kindoki ndenge za boza na kindoki no tiki kindoki te eloko vraiment olobi eza motuya na pesi bandeko langa nyonso mbote obozali Paris baser nanga filo baser nanga ozala Paris kuna ba mama Christine na Paris vraiment na pesi bino mbote bozala la ngai bola na gimoleka yo gimoleka c'est chrétien gimoleka abongola motema gimoleka ayebi mabena malamu ngai na nagi na monde oyo osali boye ofuti boye oleki boye ozongsi boye na yeko ko na monde ya Jésus Christ oyo azui ngai avandisi ngai naza na condition te navandi na osala émission so na sisi émission na kosa o elingi mutema na ngai so ekolia na kolia na ya prière na retard na ye na une minute ya retard ya prière na koti na kosambela Jésus a kopinir ngate mais là où moi j'étais osali kaka boye do baluka na fraction moi na leki moi ça kufi na kufi na zasko lesika kimia bandeko na ngai Gimon Karabino yeyo azali frère en Christ futur pasteur vraiment ba papa danga bazo cadrer ngai papa danga Claude évangéliste Claude Kabundu alesa azako cadrer ngai papa danga ya porte mania azako cadrer ngai papa danga Adolphe Mokunzi azako cadrer ngai pasteur na so Adolphe Oyangola azako cadrer noki ba pasteur nanga ya centre de réveil azako cadrer ngai na bien non na libe na frère na bino oyo azali na Jésus Christ nazana bino ya nyoso moleka bande je crois bien que balani biso ce que frère Mathieu Sikazali alandi yo très bien mais ce qui est bien aimé na ndenge ke a répondre na ayoko le na émission na ko ya mena émission na yo kay comme ça na zunga ce qui peut akolinga na ndenge osengi ke boza na ebino mibale akolinga ke bozala na robenga yo lobby okoya bokoza na ye mais nazoze à peine ce qui akolinga ke aleka mais ce qui peut que à la émission à côté de la site Moussous Ayoki Ndengo Lobby je crois bien que Malobo Lobby aura changé en un jour na ko changer en côté bozala bo lobby par rapport bo changer yande na tuni oyo zo beza vérité to eza lokota ndeko Alvin na kanisi oyamba ngata ona saki na saki repentance na ngana confessaki ezaki un mois passé oyamba ngai otuna nga mutuna ona saki ndeko tokokuta ngana ka na émission na yo oyo
oyo ya bonzambe na bonzambe lo lezo futa tokokutala ngana yo okomona ngai na prometaki yo lelo toyo kokutala ngana lisusu donc tokokutala ngana yo ti mongolo oyo nzambe akokabola ngana yo nde tokokutana lisusu te mais tango tozana mokili boye tokokutala ngana yo na tango nyonso gimoleka il est toujours frère en Christ petit frère ya Jésus Christ ndenge na sala la publication na ngana na Facebook donc frère en Christ petit frère ya Jésus Christ donc ndeko na Alvin nazande kona yoka ya Christ bandeko na Christ na Christ Jésus Christ donc ndenge ka système papa kaka mukaya donc certification mukaya donc yango nazana ngo donc yango na vana nango même na leki na fiston o azokuma apôtre Emmanuel donc tozana e nonga nyoso donc mukaya nda azosanga vie mukaya donc yango na nango vraiment na ngonga nyoso. Papa qui merci na bando nyonso to balana biso to soki sana apôtre Emmanuel du ciel donc nandeko bozo la biso de partout na frère Mathieu ceux qui pe na banani naza journaliste nazo sala se musala na ngai ba oyo ba kobenga concernant les kambaro le ka ba sa droit de réponse ezate que nyonso to balobia wa etalika frère Guy na apôtre Mathieu na apôtre Manya bango moko ba oyo ba invité nanga na confirmant onte na numéro onte na samela na centre de réveil te naza journaliste ya pasteur Wale certaines nenge ba misu bazo koma o naza corrompu na zuba mon non j'ai fait que mon travail ce qui frère Mathieu na ndenga lobika akobenga kolega na émission ce qui aye aleka na émission na koyamba ce qui peke na boyi boyoka que non frère Alvin na boya ki akena ko le site musu je suis au milieu du village apôtre Magnan pour na kosu que cette émission na biso bano bazo la de partout na ba audio bimaki na ba makambo tamoli sur église na bino elo ni ko roloba pour na kosu que cette émission te pour na ko se justifier te mais pour na ko éclaircir opinion qui soit nationale qui soit internationale parce que oyebi Moussala Oyo, évangéliste Claude Kabundwale Sazo Sala, sur le plan national et international, Moussala Moukete. Quand je vois cet homme, comment il se sacrifie, non seulement sur le plan spirituel, matériel, financier, pour l'Église, corps du Christ, pour le monde entier, vraiment, on est fier d'être appelé le fils de cet homme de Dieu. L'évangéliste n'a pas commencé son ministère ici à Kinshasa depuis Mbujimaï. Il a affronté toutes sortes. Il y a des réalités qui soient spirituelles, matérielles, financières. Et des gens, il y a des locaux. Mais dans un moment, quand il y a quelque chose, quand nous écoutons des appels, des messages, nous devons quand même éclaircir l'opinion pour équilibrer les faibles sur le plan spirituel, c'est relevant encore. J'encourage les bien-aimés au Babengaki et je vous exhorte que vous devez retourner dans les chemins de Dieu. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7, nous verrons là-dessus comment Satan, Lucifer, a été précipité sur la terre. Et la Bible dit même malheur à vous la terre, car le diable a été précipité vers vous. Vous savez que quand cet homme, Satan, est précipité, il a maintenant une mission. Cette mission-là, c'est toujours combattre. Il a commencé à combattre Dieu au ciel, dans le royaume. Il est descendu ici, il continue à combattre maintenant l'église du Seigneur. Donc nous avons plusieurs manières, plusieurs stratégies à battre pour combattre l'église ensemble. Et en avec beaucoup d'interpellations à connaissance, il y a l'écriture. Tous à la carte bateau, au moins l'ikamboni, au bandit s'agiter, l'ikamboni metala mutu. Le frère, nous avons accordé dans ce lancé message, tu accordes grâce, il y a pardon, il y a et qui n'aventure ton aventure de, mais nous savons que tu avais parlé mal à l'homme de Dieu et nous reconnaissons que tu avais parlé mal de Tolimbisakio. Tu n'es pas le fils. Il y a église, il y a centre de réveil spirituel parce que na yo na biso to yebanité to kutanika ko fingaki oyo ko senga bolimis na bato blessaka de to accorder que grâce wana ya ko senga pardon. Et la deuxième des choses, nous avons parlé pour bien-aimé Guy. Bien-aimé Guy tango ya église atiki babikeko babiloko na ya se repentir à le makambo nyonso to yamba bien-aimé Guy to zo ko encadrer. Bien-aimé Guy a que 5 mois. Ayema mwanzambe te atikala ko sambela te atikala ko lobaboye te to encadrer to zo ko encadrer yo pose encadrer à partir de la prière na yo soutien na yo
tu peux envoyer à frère Guy, mais la maille, son bassi, vous avez encadré quelqu'un qui a fait 20, 40 ans dans Moussala Moratikiango, Atiki Moussala Wana, Bandiko vivre par la foi. Malgré Kaza quand même responsable, il a quand même ses petits biens mousseux étiquettes, mais il a perdu presque tout. Donc on ne peut jamais commencer à taxer le frère, mais nous devons quand même soutenir le frère Guy à partir de la prière Nabiso, parce que c'est un frère qui a un témoignage qui est fort. Frère Guy doit vous parler beaucoup de choses. Pourquoi l'apôtre Mania, je n'avais pas encore accordé un mandat à notre papa Walesa, c'est un homme qui va aussi plus loin, de ne pas encore brûler les statuts de frère Guy. Les statuts de frère Guy, ils ont sous la puissance à ta mort en quantité. Frère Guy, ba statut wana oya salela musala, ezana makambu abandé pour expliquer bien aimé. Je crois émission auto silisango na ye déjà bientôt ou expliquer comment statut moko na moko utilité misanango bien aimé et ko sunga bino bana nzambe bo comprendre que bato bande ko loba batumba ce sont des gens des satanistes nde bande ko wela batumba bientôt nazo tozo tumba yango publiquement pour comment to tumba parce que sisi musanango o ya définir yango a expliquer pourquoi zwaka yango azo expliquer yango a simbi pour ça tazo makambu oyo bino bozo comprendre tazo ba tale quelque oyo boyebi yango pe atali si bino expliquer. Donc pour clore na likambu oyo frère Guy m'avait tout expliqué pendinga kenda ata matia ye na ba audio moko boye frère Guy anda oloba frère Guy na sika koma kina batu. Il avait accepté certaines choses. Il m'a dit, papa, c'était pour aussi recevoir toutes les informations. Parce que dès le premier jour, Dieu m'est témoin, Jésus-Christ Nazareth, frère Guy, quand il a vu Mathieu, a dit, papa, ça c'était un aventurier. Il a dit, mon frère, il est devenu demander pardon. Pardon à Nini, on a rencontré l'histoire. Donc, pour tout ce que vous pouvez attendre, ce qui concerne Mathieu, Nabasit, Nabangwa, les Nazaréens, on n'est pas là. Je crois que tout le monde te corrompre Mathieu. Mais après, vous comprenez. Tant que vous comprenez, vous corrompez qui était. Si vous comprenez, vous corrompez qui était, vous sous ma cam. Donc pour dire que nous, on ne corrompt pas les gens. Nous, on sert Dieu dans la vérité. On s'attache à Christ. Tous ça banne un centre de rêve spirituel partout dans le monde entier. Moukayasis toujours, marchons dans la sanctification, entrons dans la profondeur de s'accrocher à Dieu. Toujours de soutenir aussi notre papa Walesa, de prier à sa faveur. Dans ce temps, on l'appelle frère Alvin, pour une opportunité à Sarabiso, il y a qu'au passer dans la mission pour dire rien que la vérité. N'a pas mboli maman bébé de Belgique, n'a pas mboli ba sœur Dodi, n'a pas mboli ba sœur Philo, n'a pas mboli tuebele ba sœur Sandra. Boete o ya nani ya Londres, n'a pas mboli bande ko na biso nyo so ba fiston bande ko na biso Adrienne, n'a pas mboli de ko na biso Léon. Na pamboli bandeko partout dans le monde que le bon Dieu a pambola bino to continuer ko veiller na batu oyo to telemisa toujours musala nzambe to s'accrocher na nzambe tika a pambola bino mikande bino ngana koloba te bino nde boko benga boko me okota isa biso ndenge nini vraiment monte Seigneur azala délivrer makambo nyonso bolandi bino nde boko benga biso boko lupesa biso ba réaction na bino concernant ba makambo oyo ezoleka entre Guy Moleka pasteur Walesa bien-aimé. Et je me pose la question pourquoi Guy Moleka andimaki te soit que ayaki koloba makambo bien avant te azeli kaka que pasteur Walesa a voyagé et par rapport à Guy Moleka aya a dénoncé toi a dénoncé ndenge ya zoloba ke ayoko dénoncer. Alors baba makamnyon so que délivrance na ezali ya bien te que tine que Guy Moleka abebani na Walesa et que aye liboso ya caméra que abalu que pasteur Walesa est-ce que eza oyo ka bandeko bazolo ba que ezaki affaire mobo que ba yokanaki pona que ba promettre Guy Moleka mbongo et ba pesi mbongo te ya Guy Moleka yoko baluka point d'interrogation bien aimé dans le Seigneur. Tokoye ba vérité na émission na biso rien que la vérité vous allez toujours connecté yankuku ekobima na poisse est-ce que bande comme suspect ba bengi koloba ke Guy Moleka na koloba na mona ke na mon ayela ki mon ne bande musu ba lobby ke bande musu ba bengi ba lobby ke non Guy Moleka ayela ki délivrance ayaki pa wale pona zo mongo oh papa Walesa et pas nae ceux qui ozo ekibonzambe te mongo liboso a repesa ote il faut za na kibonzambe
o Gimoleka ayelaki délivrance te ayelaki mbongo tema ke mbongo ayelaki azuite yango nde ayekoloba bamakambo ayekoloba oyo bandeko mosusu balobi ke il faut ezala tema ke na émission tosala na Gimoleka ke bapaster babanda komenanse ye bapesa ye mbongo ndenge alobaki na émission apesaki droit atali droit de réponse a riposter contre les frères Mathieu na makambo alobaki ke bapaster bazo memela ye soki baproposaki bango bambongo ke aleke émission alobela walesa mabe est-ce que eza ya solo ke bapaster en baconvaincre Gimoleka azwi mbongo mpona ke aya kolobela paster walesa mabe? Point d'interrogation, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe dans bamakambo nyonso? Nani aza na tort, nani aza na raison entre Gimoleka na paster walesa? Est-ce que makambo Gimoleka lobi concernant ba collaborateur ya paster walesa? Oh batambola bien te. Oh bapesa ba mbongo ekomaka nyonso te. Soki ke walesa apesi mbongo $100 ekoma epa na ye 10 000 francs. Soki ke mopaya moko aye basona walesa lobi ke non bopesa ye $300 mbongo ekoma $300 ke ekokoma $30. Eloko mosusu na nga kobakisa pa passer walesa passer zala prudent zala vigilant. Au moins na yo bimisi $50-100 opesi bopesa frère wana futa transport toi tia carburant au moins ba topesa mbongo akochange ngo apesa mtu 10 000 francs na $100 wana na 100 apesa 10 000 apesa bena 10 000 fait pas apesa akopesa ngo bena non passer habito bena pesa transport accompagner tina coin ya passer walesa c'est son nom c'est na ser moko boy akia sali monnaie biso ba to to comprendre monde na musika na otaka ke no faire yango les mains pas appel ba changer ngo komi 15 10 000 et pas nanga bon eza makambo te ke ya ba syndicaliste bona réclamer ngo mais ça makuna mais ça makambo c'est pas passer walesa yango wana bazo liande bat donc passer la kopesa mutu mbongo bazi mbongo wana bali yango ba passer a besoin $20 opesa ndeko afuta transport bazi $20 na bazi yango ba changer yango donc mutu ko mbongo eko ya maboko na ye akomane mane bino na nemo bo passer aux akidiba siko je ba sa neni tant passer à ça libérer yo siko ba créer le mot di se passer walesa ba kota siko visiter mususu tant visiter na koti l'état passé à ça siko na ke ya ko ya ma visiter wana ale ba bimiso mo libanda tant yo zo bima yo ko mo échange na yo au moins beneza ki 100 mozi 10 000 francs souci on suika na mutema na moko ya nga pe na oyebisa bandeko o bakuta makambo wana vraiment vérité na ngo yo donc na pesa ngo vérité donc papa contrôler loko wana entourage na yo zo bebisa makambo ne belé entourage yo ça m'a belé donc nazo confirmer nazo cha ba point d'interrogation est-ce que ndenge Gimoleka lobi ezabonde time na église il y a pasteur walesa que système ya ba collaborateur na ya ba bureau na ye ezala que so walesa bimisi $100 bo pesa intel so ga bimisi $200 et comme ranyon sauté ba ça la système série que ya mobutu ndenga bana ko travailler na ba collaborateur na ye que ya obimis alobi que ebimasa ebimisa et comme santé et katikati point d'interrogation bien aimé dans le Seigneur Gimoleka mutaloba ki makambo wana o bakata bango ba mongo ba o ba ya wamba sona wa lesa basinga ba konta ba mongo ekoma ndenge sengelité bakata kata o monde ekomi 50 ekomi 20 o ke monter bimaki eza bongo te est-ce que makambo Gimoleka alobaki si pasteur walesa o alingi gloire na ye o alingi lokumu na eza ya solo point d'interrogation et pourquoi Gimoleka zuita nyonso aya kozelaka ke walesa voyager pona aya ko dénoncer ndenge azobaki aya ko dénoncer que délivrance na ezaki esimaki te échoué bien aimé dans le Seigneur bino ba obolandaki ba émission tosala na Gimoleka première émission Gimoleka lobaki oya kokai koloba est-ce que na première émission wana Gimoleka déjà bandaki ko bombelo ko moko to ayaki na stratégie ya Mathieu ba joko ndenge Mathieu lobaki aya na stratégie ndenge ba enregistrer pour que mission ya Nzambe a découvrir makambo eza ko pour na dévoiler mais Gimoleka ye azalaki magicien chef coutumier est-ce que na ndenge lobaki Nzambe atindaki ye pa walesa
mais nzambe atindi ye pa walesa délivrance na ye esimite et échoué. Nzambe atindi mole. Est-ce que peut ezalaka pe que na Bible eloko moko ke nzambe alobi na serviteur moko ka atindi ye quelque part ke kene mission que kene place moko ndenge totali na Bible. Paul après avoir okufa miso tant akutanaki na Jésus na nzela bien-aimé dans le Seigneur. Et nzambe atindi mosala na ye moko na Bible ake okuta mpona apriele miso efongwama. Efongwami. Est-ce que ezaka ya gimoleka ye batindi ye azwa délivrance qu'on n'est pas walès et échoué nenga lobi échoué. Est-ce que nzambe ayebaki on depuis na ebandélité? Point d'interrogation bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe entre Gimoleka na Walesa bien-aimé? Tout la émission autosalik première fois na Walesa na Gimoleka. Botele émission. Est-ce que Gimoleka daka na milieu mabena? Est-ce que Gimoleka da vraiment délivré? Ce qui Gimoleka vraiment à na milieu mabena que délivrance ezaki vraiment et atali qui vraiment délivré. Pourquoi pas que la première émission on a lobaki que non. Ba science c'est ngaka il faut kokuta pena ba ancien. Ba ancien wana na part na nga na monaka ancien nga kolanda o azali na monde wana azali comme empereur ou pape ezaki champion edingwe ya wana landaki côté azalaki poso za pembe na ye ezana bolamo so azalaki nango kuna ndengo nga na yebi nde nazalaki kuna pa na ye ndo za kuna pa na tindo lobiko komi grand maître et pas non kolonga na zone di maté zakta na ote o bazo baté tel père tel fils. Les oiseaux de même plumage. On a le colonna et stratégie ou comment? Bon, ngala ni le colonna champion dingwete. Ngai na eko tato la munene ya Nzambe na oyo ngai na moni pona kobundisaka passer Walesa. Nde oyo nga na moni na ba conséquences oyo nga na trouvé ba perte humain ya foyer na ngai ya ba bien matériel na ngai ta on a moni que na perdre biloko wana pour na kotake passer Walesa. C'est pour cela na monaki na komi na suka nde na komi kokanisa mais na komaki na suka tina na toujours na bitumba contre passer Kabundu Walesa tango sikoyo na ni kozwa ba perte nga pesa na komi awa na kolinga kutuke bango balandesika nga nazali ye grand maître na nga champion wana akomesika nazali poto yokisa ba wana soni musala nango koya kokosa biso so boye kende funa passer Walesa sala boye sa boye ya wana lobi ke nazo détailler yango mutu akoma ipa na nga koya kokorompre ngai te mutu nyonso akoma ipa na ngai na ko préférer nga na kufa na pomo ya papa Jean-Claude Kabundu Walesa oyo azali mohumbu ya Nzambe oyo asali ke Nzambe na ye abenga ngeska ya zali pona komona na mona grâce oyo ezali ya bunzambe na longwa ngambo nga nazalaki conseil ndeke bango bala na ngai to komebele awa po biso lokwa to utela na ba monde wana c'est to ko évangéliser likambo ya Nzambe na kanisi ke ekozala malamu po to za investigation ya koyebisa mutu oyo zo sala oyo conséquence nango ezaka oyo ekozala malamu parce que bato bakolanda bakoya ya wana sengi na bango nyonso baya bande musu bako comprendre yo mabe lobi ko préférer ko fana komo ya passer Kabundu Walesa to komo Nzambe na lobi ke na ko ngai koyeba Nzambe na yebi Nzambe na sima ya mosali na ye Claude Kabundu Walesa yende alakisi nga tala Yesu Masiya ya mobikisi na biso yeyo tata tala biso Nzambe yeyo tala ndenge Jésus azali sacrifier Jésus et Dieu alakisi ngeloko wana yango tango nazo loba Yesu Kristu Nzambe ya lobama na eja bato bayebi mikande zali mais faut na témoigner sikoyo nani oyo akomisi ngesika wana ezali papa Claude Kabundu Walesa oyo aza kokamba centre de réveil spirituel oyo nga na yebaki yango te lelo naza awa depuis na date ya le 24 décembre ya 2017 oyo nga na komi atini ngwa lelo to komi na suka ya émission na biso eloko nini ezo se passer na ba makambo nyonso ya Gimoleka pasteur Walesa concernant délivrance na ye concernant kana ye Gimoleka aleli liboso ya caméra alobi ke milimo ezobimela ye alobi ke non ba esprit bazobimela azoluka pasteur ya solo
côté azali amona boso te pour na délivrer. Est-ce que Guimo le kamini mezo bimela yeka? Ce qui ezaka yabo, est-ce que ba pasteur ba si ba telemi pour nous délivrer Guimo le? Est-ce que ba pasteur ya poto ya awa? Oh bazo se sentir que banana ki bonzame ne Guimo le gazo ba que cette fois ici na otika minimo ebeta bino. A échoué. Nani a échoué? Pasteur Walesa a échoué. Nzambe atininge epai na ye. Maintenant on a kei asali oyaye nga na yebite bonzama ngoso eza ndenge asalelaki. Mais nyonso tu o ezalaki ya mabe o ebana ko sala nga ba retour eza ko sala nga ndenge nazali awa. Même ata bozoloba bomoni mamu bozomona na télévision ote ba délivrer Gimoleka nini délivrance makile bimie makila moko bimanga ezali te. Ezala mais ndeko alvine eza ya vrai neto va tenga makile bimaki wana et dans on signe délivrance neto mona ina ba eloko moko te ndeto vana olingo monango te to biso to sele kasi na tuni te émission ki bonzana na lingi soko lingi mona yango parce que babiloko wana eza babiloko ta nazo vanda nazo sala ngwa naza frère oyo de na lekiawa na leki iniki mate pona lobela passer Claude Kabuno Walesa mais na leki loba ya vérité passer Walesa so za na nguye bungi kene luka nguya wana ezate nga naza délivrer te mutaka ko délivrer ngate pour ça la sentiment ya gloire na ye nga nazo senga mutaka ko délivrer ngai ya ça la sentiment ya gloire ya Jésus Christ parce que bana nzambe bazebele na poto bana nzambe baza par-ci par-là bazo comprendre te pour véritable nzambe la te moi je veux la vérité na bonzambe pourquoi délivrance na ngesimité ça ko délivrer ngai ko délivrer ngai yaka ko délivrer ngai na bonzambe soko eza ba emour cette fois-ci na otika milimo ebeta bino soko boye tulo na mabe lokwa na bloka milimo wana makile zongela nga na nzoto cette fois-ci soko boye ne lokwa wana na otika ebeta bino comme ça na ba caméra na bino epasuka pasuka. Est-ce que côté Guimo le kake et pas Placide Masese a cause de délivrance ya solo? Est-ce que côté Guimo le kake et pas Placide Masese cause de enseignement? À cause de enseignement to délivrance. Est-ce que Nzambe atindi ko ne pas Placide Masese? Lelo e ko baluka le sous l'obité. Est-ce que makam bandeko ezobi na église a Walesa eza ya solo? Est-ce que Makamu Guimo Leka a lobby concernant affaire ya délivrance na ye concernant pasteur Walesa eza ya solo? Est-ce que Makamu bazolo ba sur Guimo Leka après avoir retourné mission nanga ke alors ko sombongo azongela ki misala mabene eza ya solo? Bande ko mingi ba benga concernant Karoy ebele bazali ki touché choqué concernant Kaya Guimo Leka bien-aimé dans le Seigneur. Tout le monde qui vidéo mon peine à publier au pasteur Walesa zoba ke ngana sina prier le yo ce que zongeli ba makamuna yo ba demo bazuyo etalio ngana sina samsa nanga. Est-ce que pasteur Walesa a remarqué que déjà que Guimo le intention est que a zongela milima bene après délivrance ou comment to na extrait sur la vidéo conseil ko pesaka a demo baso sera yo surtout chelo ko zongo etalio nana sasa kusana na boni mpona ungizabi conseil ko pesaka a demo baso sera yo surtout chelo ko zongo etalio nana sasa kusana na boni mpona ungizabi nazali moso nzambe pe liboso na bino nazali liboso ya nzambe pe liboso na bino nzambe esa abikisinga na liwa nzambe ya Walesa abikisinga na liwa nakosala erreur te contre le Saint-Esprit. Nakosala erreur te contre le Saint-Esprit na nzambe ya Walesa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. babino nyonso bozoya na ndako na bango bino nyonso bozoya na ndako na ngai oyo ezalaki awa bozoluka liwa na ngai tala ndenge nakufaki na ndako otala ndenge nakufaki na ndako a chaque fois bozoluka ngai bozoluka nga baproblème ngai libele nakoko na nga chrétien naza mwana ya Walesa Guimo Leka
walesa ata kotia bango na bino okozala bino ngai te osaki na maladi natambola te pendant une semaine papa walesa zinga atinga na hôpital baopere ngai nazoki maintenant nazotambola naza très bien. amoni mpasi na kaso conseil kopesakaka atemo basosela yo soki otie lokolo ozongi oyo etali yo ngai nasasali kosaka na boni mpona mokili nzambe lelo après prière lokola ye asali déjà témoignage na bikeko nyonso parce que tolingaki esala témoignage na bikeko alobi makambo nyonso après kiti lelo bakolongisa bastati na ye po totumba yo soki totumbi yango vendredi je crois ekozala le samedi bien aimé dans le Seigneur, voilà beaucoup Hollande. Est-ce que pendant que Guy Moleka a tourné par émission Ebélé, a tourné par émission à l'église Medfa, et pourquoi Guy Moleka le baki makamo depuis Kalate? Pourquoi Guy Moleka a soutenu les frères Mathieu Badjo côté bien aimé dans le Seigneur? Bandeko musu babilo baki ah makamo Mathieu alobaki Majoko. Attends, la raison, tu peux qui est toi, pas ton condamné qui est pas. C'est que tu considères ma camion tout, ma tia lobaki, na émission concernant paix. Bande comme sous que baba autant moula mabe, ba pasteur, ba nini, ba bande comme sous ya basi, ba journaliste que eza ya solo ou comment. Le lot ce qui que ba oyo na yamaya mache première fois ba condamné qui nga ba fina qui nga ba mona nga ke mabe. Les mêmes personnes qui non raison bonabo c'est que tu considères ma amion sur le na émission wana que eza ya solo ou comment et frère Mathieu Badjo qu'on a émission to ça na que un jour tôt ou tard pour pesa nga raison na makambo na zo bake gimo de gataka na milimo mabe un jour vérité ko yebana ponza mazana bomoi mokili ko pesa nga raison un jour frère Mathieu Badjo ko ti lelo yo ngezana un jour vérité ko yebana ponza mazana bomoi mokili ko pesa nga raison un jour frère Mathieu Badjo ko ti lelo yo parce que mutali boso na ko devoir dans ngizalo gimoleka ozo parce que gimoleka pesa njoto maline makamazo alobi makambo ebele ozo mona makambo oyemoka lobi beke nga na bongwana nga nanu te na bika so na sisa na kengoluka gimoleka na tuna so makamolo beza so oh na biso luka gimoleka ezana batu oyo geso na téléphone na poto pone basi ba récupérer da gi depuis dimanche wana gi bazuye gitanga zongi akomi oh makamona to sola donc omona ke gi akomi da ko kima déjà mo makambo ebele ngana condamné sugite gi c'était un païen ozomona gi mo zo babiki ngako mamanza na ebina ngate etala kutubu mais gi na taliboso na zo ki ezala ki gi na sina presque na souka poto resir gi domoni batifani basote premier babwaki audio wana donc pona ko bebisa mission oyo kolo atinda kingai mena kolo baboy même yonde kwa moi chose à Londres otindi audio wana yebake osamwisi no frère Matete obe o million no frère Matete pona bino moni ke bo dévoiler bo saline erreur c'est-à-dire il faut yebake o katine mission okolo apesa kingai mama ndenge toza awo et au moins que ngama te bato na sala ba vantir mais soke za ke nzambe mutapesa kinga mission wana nzamba ko futa yo et puis bino so bato ale Nazarena ti mutuna ti chopa et chopa musala nzambe mutuna ti apôtre papa toke dans pemene tuyo papa na lobi el moko bato bazo ba bien musu fasa ko lobana ngai so kande leki na lobana nga boy mutuna ti apôtre chopa soit des apôtres a musala nzambe église ni nango chopa donc atongela bato ana kongo ba bi chopa musala nzambe ba vati yo muto sala ba tala moko tango bo landa batu fi bo landa makambo ni muto zo bimisa un homme de Dieu ozo témoigner ozo pesa ozo lakisa batu no banda ko lembola basi otana zala na monde à ténèbres banda ko lembola basi boy tout ça un homme de Dieu parce que oyo eza ba enseignement ba témoignage na biso esalaka esunga bana nzambe epesa ba courage na kata ba prière mais yo bato bafanya famille o bana ko expliquer bato ndiko banda ko lembola wana osani aoluka ba marché na pa yeba pona porta ba ke dinga zana lembola ka bien pa luka ba ser aso séduire ba ser aso séduire ba ser pa ba tsaika un apôtre oki ko fonda to il faut te ya bato lo banzambe ozo expliquer ndo lembola ka sena lembola ka kitoko sako zo luka ba ser ba tsayoka po ba luka boya bo sala ekobo ndo mesana ko sala
ce n'est pas normal. Sala ekobo na bana. Ndenge ba mesana ocho pli na bana. Ndenge ba mesana ko sala na so na tina so bango te bango moko ba yebi na groupe na bango ndenge baza groupe ya ba venturier ba licro ba hypocrite bazo kosa batu neti bino boza wana bozo tala apparence ya télévision en tout cas ngai na nyonso na lobika na tiki na maboko nzambe na lobite ke frère Mathieu bajo kaza musato non na nga musato te naza na nga simple frère depuis kala bolanda ngai soki nazala ka mutu moko boye ne bolo wa loko sambongo nini so loko sambongo yaya benasi na sala église ba monsieur bazo ba ke loko sambongo peut-être au kenda kuna nde pona mbongo kana weza nde moko ya na gimoleka parce que modèle ozolo be na kanda oyo kando ekoza la sorte que ya déception ya moi sito déception ya makambo etali mbongo ozu o balaka ki yote yango nde ozongi ou comment mais bele bazabe na poto ba Tony Silas na to ba bandoki ba jipe makanzu na Bruxelles bango to ba bandoki donc bango nyuso ba grand sataniste ba taboati moko bozuma bazo fanda bazo kosaka batu donc ba miracle lokuta bazo sala ba spectacle bazo sala sa batu bazo sala ba plaquage magique bazo sala sa batu bilo mo ezanga tina OK basala nzambe en tout cas bandeko na ngai avant ya ko banda ko agir be ko finga kana ba commentaire ni tout ça at na tout na bino na question at bino tout batu bazo finga wana. Est-ce que parmi bino, bossi bo fanda bo kota na ba prière, bo tout na nzambe bo ba si réellement frère Mathieu bajo kaza dans les bons ou ba certifié na groupe nyoso ali nzambe baza dans les bons. Parce que le gozo bo mabine zani ni eza ki fanatisme. Et le gimo le na émission nanga bo landa ki so ba ko tela biso extrême ke gimo le kalobi ke ba mini nyonso to eza na nzoto na ezali azui délivrance te. Tolanda bien aimé dans les Seigneurs. Pour ba échouer pas la ngai, na souffrir. Mili monga na okema nango, makamonga na zozwa yango, makamona okuta nango de Calvin, kolanda te pour te faire son émission na boy. Et non tika la libre nga moko senti ba mili monga penaki no kezo ya penaki. Yo songa la trône. Ba bilo kwa so ba retour to so mona na we bu. O ma na ko za ma tala. De kwa ko ba nga ma pesi nga ma sa. Tala lobi ba pesi nga ma lo mo ba muke. Na bi ma sa ngo boy. Elimwe. Okay. Oh, na côte na Acropolis na likaba na tamaleka e bani mon frère. Na kota kuna be sana elimwe. Exacté. Na zonga na palais, na vani moi télévision ka 14 ans na ota na balifanto. Na ota na ngaso décoder na ota ba match ese lekaki. Moi pongezo iba nga na kiti. Oke milimo ezo sanga nini? O samwa yo to comme soti na suka. Siko milimo ezo lobelanga na milimo wana na zara lango po ngane na identité na bango ba mingongo na bango na kanga yango na kobunga ngote so ezo loba siko même si passé moi zo utiliser molimo wana ngana oyeba yango siko milimo wana ezo lobelanga ni siko yo bongo siko bonzambo wale sa pesi ngeza wapi esimbite kisi pera biso beto za ba kisi rata osabe na be match be na be bumbu bani pe na match na stade banini ba bambi obe mabanga noki esimbite match esimbite donc délivrance esimbite esimbite so ngana ni na yeba question no répondre bien te elo ni ne pousser yo oya ko lobango lelo liboso caméra elo ko pousser ngai bilili bozola na ba vidéo o to tona na bandeko yo o ke bandeko ba ya ba appuyer bandima walesa na ebandeli balobaki aza mosala nzambe ya solo bango moko bazoyaka na même komo nzambe atindi biso epa walesa elolo lisusu bazoya kobaluka bien aimé dans le Seigneur ke kuna bamoni eloko moko ya malunga ke epa kabundi walesa au juste ezalaka nini siko tondima bango tondima oyo bango balobaka liboso tondima oyo bayokolo ba mikolo bien aimé dans le Seigneur. En tout cas tinen que na sali émission ya analyse na zo chabilili parce que bandi obalika ka na émission na nga bien aimé et ça pour que ngai na bino ensemble to meka mpe ko ça analyse ko réfléchir concernant les camo bien aimé dans le Seigneur. Na yami ba appel bunazo ya ba appel chaque jour. Tongo midi pourquoi bien aimé dans le Seigneur bandeko bazoloba ce qu'on a lingana ba bino ba oyo boyebi connaissance ya Bible boyebi liloba ba oyo bozola biso de partout numéro na biso yango wana boko benga biso pe to sala émission mo en direct boko pesa ba point de vue na bino concernant affaire oyo boko benga boko leka en direct ko ba ke biso to moni bo tinde to zo chabili oyo
ba image to tourna depuis kala o Gimoleka o Mathieu Bajoko o to bana écoute depuis kala na affaire ya Edingwe c'est wana zana chez mon père le père l'évangéliste Blaise Manzam pe l'évangéliste Elise Manzam na Kazarem ndenge Mathieu ayaki ndenge Edingwe ayaki ndenge Dingo atala confession ndenge Dingo ayaki ressources kolobake o bonabo a changé qui peut maloba bon yai komona ke Placide Masese wana daye pa walesa ayaki ko sa riposte naye ndenge pe Placide aleka ki délivrance kuna et pa walesa tant que ce qui peut que tant que azalaki liboma ba memaki kuna basalaki délivrance bien aimé biso ba memelaki biso bilise wana Kazarem ndenge pe Placide Masese bien aimé dans le Seigneur ayaki surtout ko changer akomaki sous contre pasteur Walesa baka eza mwa mingi Coutinho nanyo veuillez m'excuser Coutinho te papa na peso mbote siko zali archbishop Coutinho Fernando na ziningaki na loba concernant ka ya Edingwe aloba abanaki eyindaki ka ya Placide Masese ebanaki ebalukaki ressources eyindaki ka ya Mathieu Bajoko ebalukaki eyindaki ressources ka ilelo ya Gimoleka témoignage tu es tout le monde d'accord témoignage est bougé le monde entier témoignage est salaki bande que belé bien paix et zone ça qu'on nima ya bande que belé bien aimé dans le Seigneur et le lope et commis ka ya Gimoleka au juste ezani ba mamnyon soyi ezaka ke ba pasteur ba sangani pona ko soutenir bande ronyon soana baza contre Walesa bazo combattre pasteur Walesa ou comment point d'interrogation. Est-ce que Makambandeko oyo balobi oyo ke bazoloba eza ya solo pona ke ba sauver milimo ya bana nzambe point d'interrogation. Est-ce que nyonso ezoleka ezaka ke guerre contre succès élévation gloire ya pasteur Walesa ndete ezatan na yenza mabengi point d'interrogation bien aimé dans le Seigneur. Biso to sala se musana biso rien que la vérité na émission. To ebi musala mususu te liboso amiko. Micro tout ça est là comme salam bien aimé. Qu'est-ce qui se passe? Naba makamnyon so Gimoleka bouger. Gimoleka aningi simboka bien aimé. Au juste ezanine naba makamzo le kana ki bon Nzambe bien aimé. Gimoleka zo sala sala ba émission. Toujours de la paix. Droit de réponse. Nangam. Yaba apôtre Magnan nangam yabanda yabiso yakuna ya centre de réveil et l'okonine et sali pour na que relation ya Gimoleka na pasteur Walesa et comment mabe et comment ko beba bien aimé net que Gimoleka lobi ba makamo c'est que ba makamo loba concernant souci balondo c'est que ezali ba témoignage mo ya bien ya lukuta ou comment makamo loba concernant ba trésor mputu mabi batade ba nini bona bosek eza lukuta tondeni. Est-ce que le Seigneur peut considérer témoignage à Gimoleka? Point d'interrogation. Est-ce que le Seigneur peut toujours confiance na Gimoleka na makamo lobi o yazo sala nenga changer alobaki autrement le lo ayo ko baluka lisusu? Point d'interrogation. Est-ce que le Seigneur peut ça? Pasteur Walesa toujours confiance? Point d'interrogation na ba makamnyon soyo ezobima bana ya centre de réveil. Bandeko bazo dans biso corps de Christ bobenga biso en tout cas boroleka en direct bozo programme numéro na biso ça va jour to ça la PR to ça émission en direct en live bien aimé dans les saints biso na bino et longo to me roso ya likamu ka ya Gimoleka bien aimé na pasteur Walesa. Qu'est-ce qui se passe? Makamu Gimoleka lobi na boya ngote na ndimi ngopete makampe bandeko ba ya osa droit de réponse ba mega pe otalisa biso. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour que Gimoleka ba komatina niveau ya bo ni nyango elekani parce que toyoki Gimoleka mokonza mboka ali akanyamaka litoyi mokote ali amatoyi mibale toyoki Gimoleka etika sko toyoka na ngamu ya centre de réveil et pas pasteur Walesa na église ya Walesa. Est-ce que makamu Gimoleka lobi za so bango ba version na bango ezanini nini esali ke Gimoleka ko matina niveau aleka na ba télévision aloba makamu esengi aloba
Qu'est-ce qui s'est passé au JC? Guimoleka Salinini. Mamona Guinini pas Guimoleka. Guimoleka nini. Tozo zela doit des réponses na bino ngana ebiteka bandeko yanga makuna nde bayebi oke baya koloba pe oyo bango mona vérité ne Guimoleka ya koloba oya mona ki vérité na ye. Je suis au milieu du village bien-aimé dans le Seigneur. Tozo ça c'est musala na biso. Naza contre Moutouté pour Moutouté, naza contre Pasteur Wale Sate, naza pe pour Pasteur Wale Sate, naza contre Guy Molekate, naza pe pour Guy Molekate bien-aimé dans le Seigneur. Naza journaliste na rôle avec sa position te, tozo ninga toye bande vérité. Tous ceux qui savent makamboy, oleki na TV, boleki na ba église, bo pesi témoignage, ay par rapport bo changer. Au juste examine et pourquoi ka pasteur Kabundu Walesa et pourquoi ka ke ba témoignage ceux qui pesi ba ya ko changer. Pourquoi ka bien-aimé dans le Seigneur. Tozo e batena ntoropé sa confiance, to nimela oyo ke bango balobaki liboso. Toronima oike bazolo ba mikolo bien-aimé dans le Seigneur. Tozo yebate concernant ka ya ba témoignage bien-aimé dans le Seigneur. Et sengeli to salanini. Tozo zela ba peine bino ba réaction na bino bien-aimé dans le Seigneur concernant ka oyo. Pasteur Wale, c'est un pasteur à qui j'ai beaucoup de respect. À ça musane na Nzambe. À aucun jour ngana ya obima liboso tant que nzambe na atali sanga teke non na za contre yebi na bon non. À aucun jour na ya koleka liboso caméra na lobaki makam Guimo le resort ke bandeko baloba contre pasteur Wale ça qui eza ya lukuta non bien aimé dans le Seigneur na tika assez nanzela naza pour mutu naza pe contre mutu moko te bien aimé dans le Seigneur tout ça c'est musala na biso. Tosola igina Guimoleka tozane en bon terme bien aimé dans le Seigneur ndenge mo pena pasteur Walesa ezaneti hôpital mutu nyonso ayaka koleka oya na posa koleka ya koloba o esenge aloba bayaka baleka pe baloba bien aimé et ko commander mabe soyez que nga journaliste na komi kozwa parti moko na komi kozwa côté ya mutu moko ke na koma pour Guimoleka soit na koma pour Mathieu Badioko, soit na koma pour apôtre Mania et tali bango moko ngana ni makango te na boya kango pete bango moko nde bayebi penzambe akufuta biso un jour na nyonso tout ozo sala awa na se ya mokili bien aimé dans le Seigneur. Et pourquoi stratégie wana ka ya ko sala boko ya suko baluka bona boy. Est-ce que nous avons continué à mission que y a recours non pour qu'on découvrir vérité moko pour l'interrogation biso tous allez vraiment ma casse na lobate bino ba yebi Bible bozo mona on nzamba nzambe ya mensonge te ya lokuta te nzamba nzambe ya vérité bon mais un peu rotanisa biso nous connaissons qu'en partie ndenge Paul azolo ba na Bible na muko biso to yebi. Donc, mais un peu ça biso connaissance, ça biso connaissance concernant ba témoignage non frère Alvin Salaboy, il faut tamola boy. Non par rapport à témoignage de quoi pesa qui Guy Bonaboy, nan ayev sous ko changer. À lobby boy, selon ma commis et la kiss boy. C'est ce que nous voulons bien aimer dans le Seigneur. À faire pasteur Wale sa Guy Moleka. Boya koye ba vérité bien aimé dans le Seigneur, restez toujours connectés. Na émission n'a bien rien que la vérité. Est-ce que bonzambe et qui t'en a loué na malwa pe na misala na site na bino bonzambe lola ezo futa sima na moto ya kolobake nzamba boy to kwa yeli susu wapi na sali musala na mo bande ko ba mesani ko bengi o ko mesana ko sala tutongi songi o journaliste wana boy o Alvin boy non na dépenda na mutu moko tenga nazo dépenda na nzambe ya lola. Tout ce que je suis aujourd'hui et dans la effort mais par la grâce de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de banabino, bo fingi, bo toli, bo lobi, oignon tout beaucoup loba. Et talinga tenga yimba mana yos nazo sale la cara nzambe ya lola. Yende makas nanga eliki nanga bien-aimé dans le Seigneur.
mais na boya ba critique ba remarque ce ko sali remarque critique to ko to bon samusala parce que oyo eda émission na bino to dali ba serviteur na bino to sa ila rande bino mais boye ba façon pe manière ya ko sa ba remarque na ba critique bien aimé dans les saints et cause la bien makana ki bunza mais nyonso to ko miki sana tika ko sa ko boye remarque mon côté na émission yo atiki koloba mabe ya mutu moko te natiki pe kokote na sali kaka analyse mon abino tozongisi ba émission yo to salaki na ba oyo bani au juste qu'est-ce qui se passe. En tout cas rendez-vous pour nous yeba vérité muso prochainement ce qui nous a m'a permettre bon mon ba émission muso ce que Jésus Christ a zongité ba émission muso to sala bien aimé bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya roba kenzama boy. Donc, vous voyez, le Soswabi. Bye bye.